Bande Konangai, chers compatriotes, mbote na bino. Naza kosala mwa vidéo oyo, je crois ça moins de 10 minutes, voire même moins de 5 minutes. Cela veut dire que combat et pananga na batu ya bino politique ya RDC, le combat devient de plus en plus intense. Alors, na ibisaka bino que na bengisaka vraiment tout mondele o ayebi informatique bien. Tout ça là qui sécurité en des étapes que moto akoko kokota sousté tout ça. Mais batupe o bazan likolo ta ba moni que c'est impossible ba kesi koyo ndenge nini bako sala ta on aza ko charger kaka beti pa na bango ba bloquer ngo déjà. Alors na kutay na batu oyo ba yebi susu plus poussé ba expliquer nga ndenge zalaka et j'ai compris. Alors yango bomona ki lobby na sala ki vidéo moko ndenge na banako lobanga lobaka ndenge na te na testa ki soye koleka te ta on a testé on a moni leki na lobaki nani Tshilombo asombi ba bise pour ko aider peuple ya RDC. Alors voilà, ta on a zoloba na bon siko na sala siko yo vrai penza mususu oyo bakolanda na ba compatriote na parla ki raison ya arrestation ya Kamere eza biloko mo utaki musika onazwaki il fallait expliquer bilango na parla ki na arrestation na ye pourquoi ba retailler na lobaki nyonso kuna mais na lobango bate arrestation ezaki pour koyiba te arrestation ezaki loko moko ya se alors tango bango ba remarquer kuna ki ngana lobi yango ale mbala moko balongoli vidéo yango pe elandi na zuba menace na banzi bo remarquer vidéo na lobaki Tshilombo asobi ba bis ndenge na bana lobila kuna moto ayebinga ayebi nga lobaka ndenge wana te ayebi nga lobaka ndenge wana te mais na lobaki pona tala soki banani moto azo ko combattre biloko wana aloba ndeko nanga eza pasi c'est difficile bomona nga lisusu na makama mboka et banozala rare soki na moni que vraiment na koki non. Alors bitumba oyanga na batu wana ekomi na niveau mosusu nzambe palingaka ndenge wana te yango wana sikoyo naza ko tokomi na moment moko ya mabe oyo ezali ke satana aza ko telema batu na ye seke bandoki na ba sataniste faut apesa badim eza ba chair humaine donc ndeko yope ozolanda ngai c'est très bon na mboka mais soki corona eteyaki yo te ndeko za na yebi toza ndenge nini ezoya susu na ndenge ya kosakana te banduti na bana ba 6 ans ti boko yoka ka vaccin comme obligatoire. Alors bandeko nanga na sengi na yo oluka nzambe okendeke église oyo yo kendeke soki église ozo kendete kende ata kota la bali ndebiso pesa ba enseignement olanda ka ndeko nanga bitumba ya mulili ezo ya makasi c'est bandaki ezo ya makasi. Alors bandeko je sais que beaucoup regretter absence nanga suna zolo basu makambu ya mboka te na yebi ke oslamino pasi parce na za presque na 10 000 personnes balanda ngai. Alors ma benanga o bazo zwanga parce na zo extra extrait or ba extrait nga na zwaka ngo misusu boyi ba pa utakate na za service de renseignement mo eza makasi et batu baza likolo baza mingi bana ba plus de 65 ans ba 70 ans ba 80 ans on a travaillé na bango. Alors ba comprendre que te yo zo réveiller peuple soki ba tel ba makamu zo réveiller peuple alors to lingi ngona te. Alors bande ko comprendre que vraiment eza pasi pe mawa mina ko sala autrement te. En tout cas nzambe apambola bino nazalika ka po makama nzambe na bino prêcher tout le temps. Merci beaucoup, au revoir.